Tokolia bazoka. Ya ba fille te yo yo dia ona nenga ba kuluna siko ba fille ba liaka bazoka ndeni. Na biso data bazoka zoya. Wanda ko komi munoko qui est derrière toi? Est-ce qu'on est na oboka boy na ebiti yango na oboka. So na fo animateur ba pesa na banda zakala hapo ani. Kabo sebulembi aye na mwana gamdeni. Aye na ba moto na ye. Awitina Rwanda kaya kwa na mabele na zana gamte. Gacha Congo vigila tukudia. Boma oboka te. Te wanga na quantité. Quatre animateurs balongwa yo po longwa olongwe. Na longwa ngazo officiel ngana longwa. Olongwa pona kechi ya. Est-ce que kabo kecha mutuka ko est-ce que kabo sazangi mutuka pa na ye. Non biso to yoka ke non to yoka ke Rwanda ka alongwa pona kechi na ye ce qui ndenge nini est-ce que na nuna tuna mutuka kabo se azangi mutuka. So ba information bina ebiso makambo wana. Ozwila ngo wapi nana? News yaka. Non, bon moni aux internet bako sa monter. Bakane ko maitro. Ngana pe aketch na ni na okesa po okesa na bato bien té. Ils ont ba relation té que rep beaucoup tana bato bien té to mona okere pa Gogan, okutana ba Patrick Mbuta. Na okesa na raté. Et on est toqué par maestro Fabro, le maître de la musique congolaise, okutana bato bien. Okutana ba Christian de Corne. Okesa na zaté. OK pas Chetani Gola. Okutana ba prêtre rien. Na créer car na ketch na place na nenga famille, bali ba komisa ngampunda. Ngana komi chauffeur na ye na kumbaka ye. Azo tshela nga essence à $5. Abomela nga na pompe. Na mutuka. Abomela nga na pompe mutuka. On a talaki. À partir du jour où on a président tabomi ketch na tabomeli pompe. Pas président na. Ayebi ke non. Musalo sala ka. On entend comment mututi. Ah on est en sa publicité na mutuka. On masola kabose yo bika bose olongwe pa kabose. Pourquoi kabose abomela o ketch abomela na pompe pa ataka carburant $5. Olobi $5 bando tongo ti buta me manga pa gila le bourgeois kuna mabe. Ah nani okomite na tuni kabose azana mutuka te. Ah na habité faut le kotuna ye faut le patron. Faux patron, Kalamine Tezo ya bolo ya. Patron nezaka pona kabose. Non, faux patron ya tana yo. Au moins même dans ça faut tu aller gérant moi so ba fouter bien té. 2 fois 3 mois 4 mois 5 mois ba ligne les boules. Ba ligne la patron même yo na chaîne ozo sala oyo. So rentabilité zaté, ba do foutoté, au relongo rechanger. Au benge faux patron na lobe la société. Maman Jeannette Malang na patron na nga edino image baso la bien. Malangi. Ah na patron na nga. Bon, on vend qui? Na vend na rep ma presa ka bossa kota na rep. We Rwanda ka. Oh, na zena simana he. Yo, ngana no senga o catch. Na sala promotion o lembola. Ozoboya. Yo bule catch nani? Nga wera. Ah, ambassadeur de la paix. Futur honorable. Ano ko tambola na car na ngai. Ano senga nga versement. Na ah bon? Na ko diminuer yo. Kana ibanda wana. S'il vous plaît, mais quand même qu'on respecte président Ngiama. Yangiama de la forêt, son excellence avec beaucoup de respect. Aux autres ça comme on est dans magamoro boye, au route de ça été. Oui, asenga ka bosse mutuka ne. Oh asenga mutuka no tambo na. On a la maison mère, wera no tambo na car na nga, abenge pe wera. Aux on prend. Oui, azaka déjà wera ka bosse. Ya kota na car nini. Edino, yoza fin, mutaleki azate. Oza suka, libulu zanga suka. Mokako soa kende donc yo leki. Fin. Suivez www.panzasangoyakongo.com. Ino image yenda zo panza sango ya Kongo babi sango ya Kongo ko panza na wapi babi edino image sali image. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons plaisir ma casse na sepeli. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba. Quand on connaît, on connaît. Quand on connaît pas, on apprend.
te na bino cher internaute bino bebe mesana kolanda www.panzasangoyakongo.com ya mon boss mon patron et dino image. Merci na bino ba bozo vraiment temps ya kolanda émission na bino le clan des stars oza bongo présenté par Tanya Mboyo légende de la presse congolaise. Merci na bino ba bozo benga, merci na bino ba bozo koma. Donc bo continuer wana karande na mesana kolanda bino bo mesana na nga na kata Panza Sango ya Congo bébé asika abotami mingi na boss na nga et dino image maman Jeannette Malangi balobi tozana ici c'est Paris na kata Capella. Donc resto bistrot ici c'est Paris chez Jeannette Malangue. Donc ma maman Château Rouge, maman Lili Makaya, maman Gladys Mbala Lafayette, maman Martine Mbia. Donc vous avez vraiment belé bolanda. On vient dans Claude de Lukeba Kweno, Patrick Malouaving. Donc Tanya Mboyo yeyo. Et le vraiment Tanya Mboyo légende de la presse congolaise ayambeli bino animateur moko aboa kapa binisa animateur ya kabose azali so c'est pas kabose te. Donc to me kapé ko beta parcours na yeto ye ba soki azepa nani ba nyongo bimi ma toninga toyo kaye moko soki a expliquer sur place yazali. Je suis déjà avec mon invité. Bonjour Rwandaka. Maman Jeannette Zakitoko, belle femme, Jeannette Alobakate, belle femme Kitoko, beauté pétaille. Nini? Edino image boss nanga. Ouais, Edino image boss check ouais oza bolo yang, appelez-moi bolo yang. Na préféré moi combat Rwanda ke kota ngona ba oubliette. Appelez-moi bolo yang. Ya suka. Paracommando Yan Souka. Appelez-moi Bolo Yang. Le savoir ne ment pas, Tania. Donc, les jeunes maîtres à Zoloba. Quand on connaît, on connaît. Quand on ne connaît pas, on apprend. Aïe Rwanda Gazo va apprendre. Dans un nouveau, dans le monde Oyo, il y a Rubimisa single. Dans la salle, mais Nazo Zelo Moboye. Nazo ça libre parcours au présent Fali Poupaloba. Libre parcours, donc on a ça libre parcours. D'abord, puis ça a chance. On peut s'en chance maintenant dans le studio. Non, ça là, ce n'est pas bon. Faux patron, bah pétia ou Jana. Bah pétia bah télémisi bangonga. Bah pétia bah talent belé. Ligama ba Jana ndezo bo mambo. On a fait les bangos ko cri bah on a plan bah Jana, bah talent belé, bah pétia bah boy bah soutien. Bah quand la photo bah vimisa mabundi na WhatsApp. Kala mingi dézoya. Tu peux tenir sur le parcours ya Bolo Yang parcours. Appelez-moi Bolo. Ya sou. Parcours na Bolo Yang bandi musique wapi po biso to yebi pa kabose to yebi te soki yo bandi musique api bo bandi ka pa kabose wa te nga na bandi musique na ngiringo to na pesi bana ngiringiri mabele mame ngiringiri mabele na ngai eska bakunda mutolo mangetu na ya bandal me na beti na nouvelle Miami ya vient na Lipemba la Dindalango Gino Serge banda guide biso na longwana na ngiringo to musique pa ya Papi Magen bana ngoto boyebi papi magen ngiringoto muzika songe tina songe ochetembe badundio na longa wana na bwaki na Click the Star na ngiringiri na Bosenge na longo wana na Staff London wana tozana ba Bill Clinton to na yaki na kutaka chanta wana vina biso chuda bis longwe na pese mbote azana Paris vina nga chuda bis mbote vio bikande tozo koze merci na ba soutien na bino pour kala mingite Bolo Yang azoya na ndenge na tant via tu da longo ba yo chanta uta ki orchestre mo New de Star na bandal aye nga za doublir chanta missile à l'époque to répéter na le collègue na scène na sayo wana pas ping pong drummer na biso pas nga ki longwa nani yo ya Bill Clinton aye ki Bill za doublir chanta mais ba éviter abosaki oui wana ina crine mo NBA wo mutamba dikembe ngena longiana wo wana kra Bill Clinton présence à Arucha dans wana mutomba dikembe ngela longiana wo bazalaki wapi tango wana bama ocha makelele petimo uta bumbu aye ana mauvaise haleine azo solo na nzoto wana nani nzambe nga makambe bandi na ebisio animateur moboye na bisayo mauvaise haleine solo na nzoto petano masolo na longwe wana après na ye pa ya Godé Lofumbo o abimisanga ngana za marque déposer Godé Lofumbo mutabimi sueza kabose bule kabose te kabose zonga na transfert ngana kotokeza kabose sans test ngaba zonga ba coopéra ngai na ba gigizo na BRTV kana kotokeza na cop ba coopéra fo ya ko travailler na ba mbembe yo za mbila na mbila te nzolele bazolela lelo skona na kota baliba futanga monnaie de singe on a ben non on a des grands garçons là c'est prendre à charge vous comprenez là c'est prendre à charge ngana za mission ya Godé Lofumbo bende la Congo tango na boaka na ba 2005
Honorina mwana Honorina Batrabe Honorina mwana Franche Diniero Lofombo na base Charlène Kiampaka Padusa Frai Tone ya Mokorosa Nesu na bora isusu Bye bye Likili Luke Bubangi je t'adore Bye bye Likili Patricia Chibala prend bisou Un coup de flamme On a 2005 Honorina Mone Kanga Gamboga Oyo Wana RTG Funga Misika PDG Pisu Mwabilu Bafina nga ba John Omanga Lisanga Moto Bangos Masela Dega Na Longwana Na Epa JDT Moulopo Par contre on les amlaye Pas Popi Na PC ba bon séjour Na Otalaka ancien des morts Mikolo Pas Popi Pas Popi Azadi Ana Mabela Bankale Wana pire vie Na Kyo Longwana Pre Na Ye Pas président Kabose Pas président Kabose Na Vandi. C'est combien de temps pas Kabose? Pas Kabose na beti nanga ba 2 ans et demi Oyembi nini pas Kabose? Pas Kabose ba ko bokelanga le temps na yaka via Gazul Zuleman na PC Mbote na kuta bona studio bando sa Kinshasa na Mbusu ba pesa nga espace mo Ponaga Zulmane Michel Kambudi Joël Bongananga Balalie Yawele Mosheni Kabagana yo Balongwe Bru Bapesi ngelo kwa na tangelongwe bapesa nga bonga bapesi nga chance ba no pesa bilo mike po bebege mbila bapesa nga susu sakalara na banda debia sakalara Kabose Bulembi aye na ba moto na ye auti na boma alingi ya binisa mokili Rwanda kaya kwea na mabele Willy Musheni ya sepela Charlie Mboshana kriya Segedi difinzoni na kacha Congo vigilant Kudia matamba dona Monika na Luanda Kankutu pito Freddy Mambu ya Sara Lusende Kankutu Cherry Pele kwa pembe Allez chef na biso ayi Johnny Mbembe Pou ibele ba mocha ba makele lawa ba paya titulaire za Johnny Mbembe Ale mwana mwindu Tikabi lula Ba travaillere na yo Bazaba umbuno On dirait Johnny Mbembe pardon Abwaka eloko wana ba travailleur no bazaba umbuno On dirait abwaka la ye moko patron na ye Kabose parce que Johnny Mbembe a sous na groupe Kabose Oh yo na yeso mambwana 4 animateurs ba longwa yo po longwa na longwa ngazo officiel ngana longwa olongwa pona kechi ya est-ce Kabose kecha mutuka ko est-ce Kabose zangi mutuka pa na ye non biso to yoka ke non to yoka ke Rwanda ka alongwa pona kechi na ye ce qui ndenge nini est-ce que na nuna tuna mutuka Kabose azangi mutuka so ba information bina ebiso makambwana ozwila ngo wapi nana biso to tambula biso to ba journaliste to ye ba information ba news yaka non bon moni aux internet bako sa monter bakana ko maitro ngana pe kechi nanga nina okese po okese na bato bien ti ils ont ba relation T que rep beaucoup tana bato bien to mona okere pa Gogan okutana ba Patrick Mbuta l'orchestre on est à raté et on est toqué par maestro Fabro le maître de la musique congolaise okutana bato bien okutana ba Christian de Corne orchestre on est athée OK pas Chetani Gola okutana ba prêtre rien na créer car na ketch na place na nenga famille bali ba komi sanga mpunda ngana komi chauffeur na ye na kumbaka ye azo tshela nga be essence $5 abomela nga na pompe na mutuka abomela nga na pompe mutuka on a talaki à partir jour wana président tabomi ketch na tabomeli pompe paza président na ayebi ke non mosalo sala ka wana otanga koma mutu te ah na sa publicité na mutu ta masola Kabose yo bi Kabose olongwe pa Kabose po Kabose abomela ketch abomela na pompe pa ataka carburant $5 olobi $5 bando tongo ti buta me manga pa gilele bourgeois kuna mabe ah nani yokomite na tuni Kabose azana mutuka te ah na habité faut le tuna ye donc ngama tunanga mamunanga ya faux patron kala mingi tezo ya bolo ya patron ezaka pona Kabose non faux patron ya tana yo au moins même na sa photo ali gérant maso ba fouté bien té 2 fois 3 mois 4 mois 5 mois ba olinge les boules ba olinge la patron même yo na chaîne ozo sala oyo so rentabilité zate ba do foutoté o rolongo o changer o benge faux patron na lobe la société Maman Jeannette Malangi na patron na nga edino image basola bien Malangi na patron na nga chaîne on est bakolo ah maman Jeannette
bolo yanga pesi mbote changa ta poa pour kala mingi te plaisir bima changa poa na ba net ba ni ça la bien mère bolo yanga ça ka pona ketch to longwe pa ka bosser générique on a générique pesé là oh question na nous bon on vend na vana rap ma presa ka bossa kota na rap we Rwanda ka oh na zena simana yo ngana no senga o ketch na sala promotion o lembola ozoboya yo bule ketch nani nga wera ambassadeur de la paix futur honorable anoko tambola na car na ngai anosenga nga versement na ko bon na ko diminuer yo kana ibanda wana s'il vous plaît bon mais quand même qu'on respecter président Ngiama Yangiama de la forêt son excellence avec beaucoup de respect ozokotsa komone na makambo boye okutokotsa eti asenga ka bosser mutuka ne asenga mutuka no tambo na ngana maison mère wera no tambo na car na nga abenge pe wera ozo comprendre azaka déjà wera ka bosser ya okota na car nini aussi ka pe batika on a voyage ya Kenya bébé ça va ma générique non c'est quoi partir wana nda bisanga na ko pe ba ketcho 30 mais payer au payate au mori digiser nga ka o informer bo so ezeke o nezalaka maestro Fabro abengi chef na biso ndenini grand prêtre Morazawa ndenini bakpelo ketch bengela matanya mboyo mutasombela Rwanda kana konsa ka bosene ngana sambwa na uta na kana na ndinga famille na wabunda na cha honneur na ba rep na mambo belé na za mutu papa na mama bakufa na za orphelin na chaka na ndenge bulaka yo lingo zonga tongo ti soir omoni bat ba mona biso mabe ba président pe ba mabe bat ba traiter biso ka mabe yesa na papa na mama na bakufa na tika l'orphelin na créer ketch na ndenge nga ezo bula yo senga service oui état que leader na rando service na bive pesa nga 30 000 francs et lukela nga problème ba odimnenga na mama na bakanai babeta ya rolembola na bwaka te oyo zambila to sa bébé ça va so côté na YouTube au mona bébé ça va so beti kabose bébé ça va au mona ngo vrai clip to la matin 4000 et la maraté ba finan pe na kin awa na tang na artiste na bwaka batuana ba Charlie Mboshana honorable na bwaka ba ya Willy Musheni na bwaka ba GG Kalonda sikoyo rentabilité zati yango voyage à Kenya bon voyage à Kenya moni voyage à Kenya na tikalaki na tikala na ngana ndenga mabete pour ba voyage super na kenda ubama patikala eza père ye mo ebindeni asala mo amne zema na ndenga mabete vous comprenez na ndenga mabete eza mouvement na ngai na zalaki ona na longwe nazo sala siko chemin na ngai longwe ndiro longwe na ndenge mo bientôt longwe na bakanda mutuka longwe bakanda ba générique longwe na bakanda belé ouais ngana longwe pena na kanda générique wana vous comprenez na yo timbela bango ki bango sanga ba jemo ba jetenga ba pot de la banane na sieta mena timbele bango de akala vous comprenez Rwanda ga yeyo batama bali bomona disque bomona générique et ko bima et ça na ngonde mino bo bulu na tembo mo talanga na ba trace mo talanga na ba trace ki to vona ndako no sumba oringa na beto yepe na boy au moninga na trace parce que le savoir ne ment pas. Merci boss nanga et dino image maman Jeannette Malanga ba beto zana ici sur Paris na kata kapela maman Château Rouge maman Lili Makaya maman Gladys Mbala Lafayette venanga Claude Lukeba Kweno balobi Patrick Malwavengi tanya mboyo yeyo donc vous avez vraiment belé besoin nanga partout dans le monde entier sim c'est le Hervé Bomolo mobile ya Mongo mobile ya Mongo na kata Paris grande sœur propre Émilie Lotte babi boutique Émilie Lotte na kata Kasavu bana rentrée scolaire yango pour nous avoir ça qui est bien moi il bien il faut la boutique Émilie Lotte na kata Kasavu observe nanga Émilie Lotte donc on est toujours avec Rwanda 4 on continue na Rwanda ka ba générique pe bimé belé ouais ba bimé tout monde ba générique bimé belé tout monde pensage tout monde maestro Fabregas tout monde école il a fallu ouais école première classe yo batela mama batela Blaise créateur tu es pas chef na biso ritinzele ba chéri kaka boye na babare kaka boye tu es le sous générique na yoki pensage c'est le bien zoto ebina te dit logolo ebina pas maestro Fabro kambe tupe nini bukambe tupe za na temps kita mata ya Robin Robino mundibu to Robina wapi nalipeka buga lipeka na bukiti na buk na bukambe tupe zobinisa nini
Bukambetu ya kabose. Bukambetu. Apaya. Mabani. Nayebi soko mapapa. Mapapa? Omona mikolo penako akokontara biloko wana te. Ozo comprendre mikolo eza Robino Mundibu. Toko bina wapi na lipeka buka lipeka na bukiti ndi futa la jeunesse okende ba jeunesse ka milai ba créer belé zo simba soute papa. Ezo simba soute. Mbetu mtezo bini saba. Ebeta wapi? Tozawa na yolo. Banda kwensi koyoki yango. Ba pensage d'auto ebina lokete ndina te. Yo, ozo comprendre ba cri yango wana. Tu es pas blesse créateur batela. Vous comprenez? Ritzinzele mokonzi na biso ayena. Eba mama kaka boye. Bana nguba kaka boye. Ozomona ba message yango wana. Boze la sikoyo, bolo yangi mo azo esko na dans sa bazoka. Tokolia bazoka. Danse de la bouche Zoya. Dans sa bazoka. Dans sa bazoka. Ça c'est pas sa mancha. Honorable Papi Nzila, Bessim Sesele, Déjà Sim Sesele, ou bien Vela Biso Willy Moucheni, Abina Dasa Bazoka, Moutora Willy Moucheni, Attends, Dasa Bazoka, on m'a dit na fait na aboué, au tcheka chiclé, pour un clip na biso na Tchaba ne fait, donc on sait la masse société. On attend mon extrêmement dans sa Bazoka, Tokolia Bazoka, ça c'est pas sa mancha. Déjà na nikina ilo mo bandana wa te wana za début générique oteka ba module yo suka what's ko to na zamba to ki ma kovo na ba mettre yo pour ta kovo bien ki clip na kata kovo na kovo ki mono na bisioge patona nga dino linga te na beauté na to ba mo ba kata ba kovo on ta kovo na problème te makambo ba ba zongo ka boya mais na pesa mino le belengo le ba module au moins sofa bo lo ba ronda ka za ba module biso pe to so ba module oyo vous comprenez donc on na za boye na studio au boko retenir na sala 3 minutes 35 afrobeat parce que bo c'est la na ba sebe na bo mona ngati na ya mwana afrobeat ki lelo vous comprenez na ndenga mabete na studio bo retenir na luka soutien bana poto bana Londres bana Paris hein na nunzongo cashmani na nunzongo cashmani cash yo ebit na nunzongo cashmani na nunzongo o chate o bude nanu budango makasi o bude nanu cashmani na nunzongo oso lo bebele to yo kata mo extrait ya eloko no noza nango na kata yebisio yango yo kaka dans sa bazoka bazoke sili mwelo ma boete nini bukambe tukutu bayembi soki ne wane logo te nasuna waujana babujamboke baujana batele misingonga baujana baboyi basute baujana batele misingonga pru pona nini yeye akanga foto viviza mabundi na WhatsApp kala mingi tesoya bolo yanga zoya dongi nazo examiner makambo za mystique. Nous avons le générique mobimba. On est générique, nous avons le bolo ma fille belle na ba chombo. Akanga photo film ça na cha ba pecha ujana fona kema na kimbuta to na ina kapela na copier na ba petso na ba koti pour ça na makambo. Ah pe moi que ah ici c'est Paris clip ça va yo moko to lulongo déjà bi ah déjà yo ça clip. Ici c'est Paris déjà donc to solo na grand gérant. Bah on s'appelle moi extrêmement côté na ninga soir bien banzele. Faut s'appeler le mot ah pour contribution na bango yango en tout cas merci na beau cadre oyo. Comme on ici c'est Paris, les abonnés na Kimwenza, côté rappel donc tout ça. Patricia Chibala, maman de boy, mère yo ebine tozo causer oza mutema Rwanda ka. Patricia Chibala, maman de boy, so lingi mozwa mobali, meka Patricia Chibala, maman de boy, na pesi mbote na Paris, na pesi sec Didi Finzoni, mbote a trop na kata Luanda ba na Kabushkop. Donc voilà, Carlos Zamba Ilia, merci na séance studio de payé et zo sala bien mokonza Ilia. Rwandaka kota la bino ba polémique la bino koti tina ba confrère na yo une fois na oti kolanda Obama na chaîne moyo ba chaîne na biso ya kin awa Obama lobi que yo oza alimentaire to za porter parole oyebi ko baka to baka ba organe bloma bon Obama na Obama de nani alimentaire Obama nini confrère na yo collègue na yo pas comme ça ah Panso appelle ça un mawa. Abi oza porter parole et ma musique était donc yo wana nous ya kotika bango le bela mouvement. Qu'est-ce qu'on a toilé des leaders. Ton leader c'est trop dit. Débat ba yebanagi. Ngai na président Kabose.
le coin de Rwanda kana longwa mission mongo taye banikuna de sel ka yemo président zo lela na miss na biso tout boy ke Rwanda kande awa boye banité ba na staff te lo mongo te petona Obama wana petit mo ya mukia ko mo lobela mambakar ngana bandi mambakar tongo na zana jeep na zo na orchestre wana et même na leader na bango na longo na jeep na comme na catch et même leader na bango na nyoko na tango na banane président Kaboseko bo tango na longo ndeske comme makambo ya finganga ye Obama rofinga petwana ngana masa ba Bill Clinton ngana solanga ba tuna mbafu ba masa nga ba Seleyo ba Janta Missine ba babi ba game tango fort tango l'homme des Zigito l'homme na masa nga ba classe nanga donc ye mupaya pesi mo ka bumbu aye kasavubu aye wana ba futa kenda ko pa bandeko na ye na poto alo ka biso to bunda te biso ba mbila ngaza na ba Willy Musheni na na ba Jeje Kalonda drapeau blanc na na ba Nana Boduka na ba José Kabé le véritable Kabé ya wetu na ba vient na ba Dibadiata vous comprenez tabatunga na bango na ba vient na tilo collé ba kaki ya ke mais autant ndenge ozolo ba bonze effectivement ça a raison tu oses porter parole parce que tu parles beaucoup. Oui, je parle beaucoup parce que je suis animateur, je suis muta vibration nazo boa ke lopete dans ta basoka toko lia basoka ya ba fille te yo yo dia ona nenga ba kuluna siko ba fille ba lia basoka ndeni ça non biso data basoka soya wanda ko komi munoko qui est derrière toi parce que ni na oboka boy na ebiti yango na oboka so na fo animateur ba pesa na banda zakala hapo ani kabo sebulembi aye na mwana gamdeni aye na ba moto na ye awitsina Rwanda kaya kwa na mabele na zana gamze gacha Congo vigilante tukudia boma oboka te te wanga na kotite on a Johnny Mbembe capitaine de l'équipe ta lelo Johnny Mbembe alongwe Johnny Mbembe alongwe c'est que ba animateur tout ba komolonga 4 animateurs faut mita la vie na yo ni nezo marché te Johnny Mbembe alongwe Horizon Solo alongwe na ye baya bazolongwa na bango ba kome ko finga ngata na longwa ke lelo ba pesinga raison tania ba pesinga raison c'est si ba koli bazabana batu basala ba chemin na bango nde singa na koli na ngana komi da mukolo na ko zazuna sima mutute batebele ba bulenga na ke pas fabro mais ba ça l'erreur qui est derrière toi la mambo ça peut comme munoko comme na ba TV non la kinya to lembi yo yo so leki ozolo baka n'importe ozo finga kaka nanya za nsima na yo ouais qui est derrière moi Nzambe nanu Jésus-Christ Sambela santu Nzambe mozwi na nguya nyonso azalaki azali akozala seko na seko amen santu Nzambe seko na seko amen santu Nzambe seko na seko amen doto bana ya wende prière na bino papa bolia biso to ba bana papa bolia ngana za mundimi ya bima dona sambela fort mabolongo ngana bandango 6h 10h amen biso to ba som sambela fort et yana boutia na moi na kobanga eloko te tant na boa Esaïe 54 verset 17 wa toute armée forgée contre le fombo sera sans effet et na boutia na moi na kobanga eloko te Nzambe longa nanga bazalaka wapi honorine bete na mboka oyo ebele kuna ba botami te ba otala ngana ba TV ngana zambiaka tania mbiaka mais laissez le temps au temps qui ma question qui est derrière toi Yezu Masia il y a Willy Musheni code mondial Charlie Mboshana te ba vieux ya Willy kutalingana finga te ya Willy kutagazanga mabe Charlie Mboshana aza derrière na ngai vie na nga Darli Monga gangela nga kwanda ka fo bosser makambo ponyo fo ko bosser sika ba distraction ko tambola ka tambo fo bosser po chose lo bana bazo zela yo Darli Mongo le manager brésilien ozo ki masima ba Willy Musheni ba Darli osana Fabregas osana Fabregas ba vérité ba fanatique ba Hollande biso ba comprendre nani azoto parce que yo zat au comité tu ozo banga no sou mutu te non maestro Fabro bon séjour na Luanda Atlantico tombé et refoulé Stanzi. Lobby babetaki na junior na palanka dégâts. Dernier concert eza lobby babeta na Alvalade. Donc na Alvalade on eska to na la wana kota mars wana babeta na après bakangi bisaka. Mardi orchestre rose déjà awa. Tony Koko Fifi Siwa bino boyebi kara tous ensemble. Maestro Fabro na makambo te boko mobeta li solo to maestro na makambo te botika ngai nazo sala chemin na nganga moko nazo bunda nazo souffrir ba studio moi nazo bela mais nazo luka kaka donc nzelo eza pasi maestro na nzela o te maestro a produit ngate maestro za nga na za fanatique ya Fabrikas makambo na salaka etika ngai
Vous comprenez? Il y a 3 minutes. Oui, non, on a raison. Il y a une idéologie 3 minutes 35, 3 minutes. Et ça bien. Il y a une créé belé te crime au kaka, il y a une transition, na il y a une ujana, akanga photo. Na tiki mwele omobo na suka. Na ina dansa bazoka. Papa dansa bazoka pa transition. Ujana ye. Na zongu na dansa bazoka. Bama ba Rwanda ka borné oza nini eza dansa bazoka. On comprend ba créé belé moniteur ba buka foite simbité. Hein? Buka foite simbité, yo ebité. Bato ba matili kola mbetu. Baza poité. Mais quand la Kabosé a la problématique, Kabosé a jamais confié. Mouta 12. Finga ba tout yozo finga Kabosé. Ba président Belé mboka oyo. Ya ba leader et Belé na réunion na bisoki. Na répétala ngana outi parler wana. Aboma ba leader et Belé. On comprend on na ko tanga pe ba kombo. Ozonga tanga aux les clandestins vérité. Tanga pe ba kombo awa. Ba midi chez toi. Nga lia ka chete. Nga lia ka. Nga ka on sait jamais. Nga lia ka chete. Vous comprenez? Dans le président, il faut que vous ayez Kenge, président Ferregola, président Fabrigas, il faut que vous ayez Kenge Makasi, président Mundibou, président Lacoste, président JDT. Le président au Kabosa Bomara, vous comprendre. Le président, il faut que vous ayez Kenge Makasi, donc Keba, nous avons section Bohemien, nous avons 12. Keba. Le savoir ne ment pas, calamité bazozoa, ya, sou, ko. Yasuka. Tu n'as pas Yasuka. Yasuka, bien sûr, tu as besoin de Yasuka. Bien sûr, Yasuka. Est-ce que l'on est ça là que Kabosé soit kabimi si album et l'on connaît que Simba, Simba comment qui pas Kabosé dans la générique. Et où Tindako. Mais Barumba na ils aura vraiment tant à battre promotion qui Kabosé makamna ils aura vraiment actualité et ça ani. Comment le roi na longwana règle numéro 1. On ne répond jamais aux personnes qui ne sont pas de notre game. Aïe. Quand on connaît, on connaît. Quand on connaît pas, on apprend. Yamba qui est na rep na bango tourner pourquoi pas plein de simbaté. Faut ta la vie nae, tika via ba danseuse, bana bat bazo beta bazo nyonga, mutazo beta mais libu munzala. Salaire 10 000 francs. Ah, pardon. Tika ngana pour na chemin nanga parce que yo bika to voyage partout mais na ba cuisine interne, to ngolobaté. Les 10 000 francs sur ba foot sur pénon. Qu'est-ce que ça 10 000 francs? 10 000 salaire à francs. Ah. Na bisio ko cuisine interne 10 000 francs na bisio. Fandi. Na bisio pas même 10 $, 10 000 francs. Pourquoi si pour tendre? Mba ko za moi 15 000, 20 000 état ancien. Mais biso de Tigalia na bisio ke 10 000 francs mo uto nyoko ama. Otima mbebele. Yango nana des génériques. Allez, pas bon de bon, ce n'est pas bon, pas bon de bon, ce n'est pas bon. Pas bon de bon, ce n'est pas bon, pas bon de bon, ce n'est pas bon. Yo, bon, ce que tu fais. Paolo, tu dis nous, afuta qui biso bongo na $, yo pesa na kwanza, ce n'est pas bon. Moto kia baya ye kitaka, esengo ya yo, ce n'est pas bon. Mwasina yo bombaka. Omari kabongo, Pierre Ndombasi okekisila. Didi, oya baninga, piao, kiu. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon Zoya. Ça va dire une image. Babi ngai na boraga, na bigamte, na fani matin, bonandimi. Oloyang. Na bora sakala randeni. Na boka lengo ndenge nini kapa pesa kabose wana zaka ba facilité mo so bo swana mutwa na bomba nini mwasi na yo bombaka omadi kabongo Pierre Ndombasi okekesela oya bandinga piao kiu ce n'est pas bon de bon soya na ba ujana mais pas bon de bon na ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas bon, Yayo. Ouais. Ce n'est pas bon, ce n'est pas sorcier, il y a Ibra. Il y a Ibra. On dirait qu'il est même moral. Ah, non, on appelle si mon cousin Ibra. Piana. Leader, Ibra Piana. Donc, à ce qui est bien, il y a Ibigune Tokosaka. Mbonzo centre-villois. Donc, c'est la famille. Président Ibra, tu as perdu maman, mes condoléances. Donc, on a compte si on a Rwanda Kaboloyang.
na pesi ba condoléances dans les plus attristés. Donc na habité ndé ozomone lango menga na salaki na ndenge nanga na kuta pe na président Ibrator te président pas sali ce n'est pas sorcier na sali ce n'est pas bon. Donc na habité rara et ça n'était qu'au mais loin de là. Merci tout comme vraiment dans Souka le clan de Star Lelo Ezaki Bongo présenté par Tanya Mboyo, agent de la presse congolaise, cardinal au Balabala à Paris, Bomesana Tanya Mboyo, agent de la presse congolaise, Hervé Bomolo, Mobala Mondo, Mobala Mangolisus. Grande sœur Nangai propre, lobby Emily Lot, boutique Emily Lot, la gata Kassavu, quand on a été à cette rentrée scolaire en haut, Basak Kano, Bakia Kano pour la bana. Donc, tout un espace ici séparé. Na kata kapela chez maman Jeannette Malangi, babi resto bistro ici séparé. Ba maman Château Rouge, maman Nangai Lili Makaya, maman Nangai Gladys Mbala Lafayette, maman Martine Beye, balobi vienne Nanga Claude Lukeba Koen. Yonde makambo balobi l'homme de jugement par défaut. L'homme de jugement par défaut, Claude Lukeba Koen, Patrick Malouaveng, babi agence Global PM service, agence hôtel, l'eau, donc agence assure, tout comme vraiment la souka, le compte de Star Lelo, Rwandaka, mot de la fin, la fanatique Hollanda, programme, il y a Makamno Dosala, Toros Single, en Okan, et Bimachon Nini. Ouais, merci. Donc, Rwandaka Bouloyang. En tout cas, on a mis Internet. So mon nègre na mataki trop tout na lobby mabe boy skizinga zaka vérité parce que tout lobby mabe trop mais ba leader pe ba sa so mabe ba bureau pe tromper ba leader et même ba on a beré ba regretter Sima. Donc c'est ça. Numéro contact na plus 243 9000 46 891 plus 243 9000 46 891 bo benganga na comme dernier étape ba dédicace na zo boaka ba ujana ba petcho ba telesi bangonga Tanyamboyo pa benga Tanyamboyo kuja palais wana palais donc ya palais ozana clip te et non pas ta soukité donc clip kalamingi te donc tu as une image ouais nanga une image Jeannette Malangi ba maman Lili Makaya ba maman Gladys viens yo Claude Lukeba Kweno l'homme de jugement Kweno Lukeba Kweno oza mukongo te Lukeba Kweno l'homme de jugement par défaut ouais vie numéro yango na plus 243 9000 46 891 vie ata moi 10 euros no esalanga bien numéro nanga yango na moi soutien sala bien na pesi mbote na le véritable code ya Willy Musheni code mboka motema Rita Musheni vieux atika rapeti na été et na butu ya na moya Willy Musheni merci à trop na pesi mbote na José Kabea le véritable Kabea na pesi mbote na Yanning Tari le Yanning Tari de Londres na pesi mbote na Nana Boduga mère azoti kangata zo edengai siki na mobile ne di badiata restaurant Edina ezabo na Kasavu bana poto bana kin bobeta tout wana restaurant Edina jusqu'à la kanki sera na Boussoumelo chez Catalogue Plus et Paya mère Nana Boduga. Donc merci na Willy Kaembe. Okoma Nana Boduga. Oh wana mère na ngai wana mère kiba wana mama tout na on sait jamais comme kate fait gaffe wana maman na ngai ya bosi par rapport au bino bokoma bataché de presse bokoma na batu na bino ba soutenir bino même si pe mère azio na yo même on a ndeni ko sœur na ngai na Boduga wala sœur na ngakati OK par rapport à soutenir yo par rapport à toi pour la ba tout yo poto changa poite nga ba changa po na zana ba nati lokole na zana ba Tony Koko ba Fifi Siwa nga ba tout à presse ba edanga ba ma mère mamie il est là nazana bango bien alors on dit maté plan on sala o ce n'est pas bon on dédié on a bata presse tout plein ça bino bocha ngo poids yana ngo à 3 minutes 35 na pesi mbote na Papa Swag Terminator 7 wa Manankyo na pesi mbote na 7 wa Manankyo Patricia Chibala Mama de Boy na pesi mbote na Nanunzongo Kashimani honorable Charlie Mbochana donc voilà quoi. Ouais, tu commis vraiment dans ce cas les comptes de Star Lelo Tokutani. À la prochaine. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Ya Yemeye, Patrick Malouavengi. Des logis à Moko. Hein? Donc agence il y a fret. On a bateau, on a avion, on a Global Express.
bakifunda nyonso nazokende na Angola soki naza na contrat na bagence minene te ekokende Patrick Malveille. Vraiment, ndeko na biso congolais faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano mindono te. Maman le global PM Express. On biso toujours artiste.